Batu peut-être va éviter. On a parambon, on a Amina Ngai José Moukau. Na parambon, mon cher, ceux qui de la Costa tournent d'ici, yo jouent autant. On a toché bon, mais on a l'ilambon, on a bima perdant. Or, on a ébeta, robeta, biso li tungu la boue, chico. Ataye moro. Tous là, bientôt par Nini, ceux qui ont évité sur. Ah, kuta tika na ye. Ah, watika. Banzembo la Coste bat bat. Non. Ah, pourquoi tu me pas sauter vraiment? Et ça, biso passe. Ok, nango boye tu wapi. Non, il faut à la air moni qui tembe na qui ni nazara na on fa za loka héritier. Moni nga air mona féliciter héritier parce que héritier soit lobby. En tout cas, vouloir ou pas à Osalango. Place on a penani na ndima héritier. Wana makila wenge. To chiter vraiment, non, to clôturer, batava nous bolimbisanga vraiment pardon. To clôturer. Te na nenga mabete. Ce qui m'a envoyé ça là qui est bien, c'est que yo lego c'est pelagi. Peut-être yo lego c'est pelagi. Te nana kotaki. Nana kotaki. Nana kotaki. Dans la comédie, c'est les. Alim, c'est la comédie. La Costa, est-ce que ça va? Est-ce que. En tout cas, est-ce que ça va? Autour de la banane. Entre moi, ce qui s'est rendu les amitiés, ah, mais non, bon côté. Bon côté, tout ça, on a tout clôturé na biso atana na actualité ya pasteur na biso wale salisusu ah nzambalola. Ah, ba pasteur ko to charate point wana. Te. Na ninga na to beta moi CTT mais to chrétien ka moi muki kaka ya koleka kaka ninga te nga en tout cas nga za chrétien. OK. Nga za chrétien na koloba. Eza so na lobi na kasi ya na loba so eza ke na lobeli pasteur wale sa mabe ya lo kwa ne na lobeli pe na apôtre na nga mananga pe mabe. OK. Donc po bangomi bale bazaka batu moko. Donc na nina loba c'est les to ki pasteur o ya benganaki serviteur na ye o ya benganaki azongisi alimbisi lisusu. Est-ce que ceux qui ayebaki que il faut limbisa ye et pourquoi ndimaki ko accepter ya ko lekisa biloko wana na télévision na internet? Pourquoi ya ko luka nanu ko salir mutu malgré ma be na ye mais déjà ko salir ye na monde na mukili a salir yete et le pasteur le sala qui a salé le comme alam makasi 1 Timothée chapitre 5 verset 20. 1 Timothée chapitre 5 verset 20. Oui, bando moi matango mapuna. Tenga nga chrétien. Na wu na l'extractant na buka ma polo pour ça melatan. Normalement. Ta ko no ko bambi ku bo chaka singa na nzoto luket no lilemu. Na luka Yesu. Ta ko yoke ndaka ko luka na kisi. Na luka Yesu. Oyebi. Tango sala musala ki des fois na luka sala musala ya nzanga. Ah na comprendre que zolo bana bato bazana sima. Mais bisiko boy. Pasteur Wale sa bravo papa. Usala ki lo ki toko makasi. Na kati ya etonga. Yesu masia mwana nzambe. Akutaki temple ya papa nekomi wende. Yesu silika ki tomboka ki. Apanza ki wende. Pourquoi pas pasteur Wale sa botami na nzela na mama silika? Na motaye ko bebisa musala tata na ye. Motaye ko kuisa etonga na nzambe. Papa sali dingani. Kaka oyo 1 Timothée chapitre 5 verset 20. C'est le Bible. Muto asali mabe. Et reprocher na misu ya batu. Tele misai na misu ya batu. Enfin que bato yo misu basala en coulisses ba banga ba salate. Voilà la Bible. Mais côté le misai na misu ya batu déjà église. Et ça qui déjà mis sur la parce que ban diminution sur bazar. On ngai bokata ba caméra. T'as 1 Timothée chapitre 5 au 20 début au kata caméra té. Oh. Tele misaye. Papa ça m'a dit de ce votre. Non, c'est là nam. Est-ce que le lobby qui est télé misa ba caméra?